tozwi mpe ndeko mosusu oyo mpe na kati ya studio ye mpe aza mopaya te nakotika ye moko asintroduire. Balandi ya radio Lisanga na pesi bino mbote eza oyo bino Yannick Aboa Matondo na kati ya radio Lisanga nazo koseskize mpona mwa retard moke nazwaki eza dû ya baproblème technique kasi tokokontinue na programme na biso na ndenge papa yeso anonsaki bino na ndenge abomesano na basujet oyo déjà ye akotisaki ya introduisaki donc tokokontinue nango et puis avec autorisation ya président Yesu comme ya bandaki donc nakozwa nini nakozwa les devants mpona na continuer masolo na biso na ndenge tomesana na kati ya radio Lisanga na bandi boyoki déjà ba présentation papa yeso asali makam papa yeso alobi donc to continuer na ligne wana et puis s'il est allié to zape na ndeko na biso au papa yeso sûrement ka présenter bino déjà kisa magedane wa salaka science politique na université ya Amsterdam pe a contribuer rapé na masolo o etaleli ba réfugié o etaleli vie politique ya Hollande pe na vie politique ya Congo biso nyonso ensemble elongo na président Yesu to contribuer na lisolo ya pokwa ya lelo papa Yesu. Oui, wana boyoki ezali Yannick Aboa Matondo nde tozana epe na pokwa lelo. Et puis na linga aloba eloko moko oyo soit soki possibilité wana ezali omoni ke lelo colère bato bakei na ria Kinshasa la marche de colère. Mais alors imaginez ba congolais mususu mama oyo baza na Libye ndenge tozoloba bakomba esclave donc situation na mboka eza vraiment donc ba mususu bazo kima situation économique culturelle kokende Europe donc il faut tolobela donc perspective eza wapi na jeunesse congolais jusqu'en 2013 to komiko lobela esclavagisme donc wana eza masolo. Merci kisa mangendani na li solo wana o memi na bandi papa Yesu na introduire ango bien to procéder na nini comme na prise de parole libre. Oui, to ali na sujet oya Afrique ndenge to bagi to kolobela ngo po foto ko tango penza na bozindo pe to analyser ango na tandenge kokeli ba to bien que eza na rapport nene pe na ba situation na Afrique kuna na République démocratique du Congo ndenge ndeko kisa uti koloba bon pour la moni tokoki ko kota ce qu'on a profondeur il y a sujet où il y a Afrique il y a communauté africaine pour tokoza enquêter de temps en temps il y a ko évoquer ba cause nango pe tamsuna ba solution ko utaka na bamboka na biso donc toucher suka ba situation ya République démocratique du Congo et ça sujet oyo na ibité Yannick na pesio loboko yo mema biso. Merci papa Yesu kasi papa Yesu kesa libosonga nazo bandeze panayo po kesho oyo ute pa ya meranga komela ngai so na bosani kombo po numéro na kombo amena ebi kombo ne ma Claudine ba uti province musu ya Hollande ba yeko fanda je sais pas Belgique ou province musu ya Hollande ba bika comme bino bosa radio tuna na président na bino pour le baki président na bino makambo ya retour de l'homme sikoyo na kati ya batoyo par exemple oyo gouvernement congolais atindelaki ba avion bon na pesa que déjà réponse pour à titre d'exemple pardon à titre d'information pour le président Yesu atuna nga ba congolais combien batikali kuna combien bazali ya kokanga na ba situation oyo ya mabe po ba repatrier que za bato ba volontaire po bazonga na mboka siko ba baza incarcéré bazali combien de situations na bango ezande na yebisa ke bon en tout cas wana sur le terrain moyen to ebezate parce que soko tinda question et pas président Yesu kozong selanga ngo vi ba fonction na kati ya organisation bon wana siko to ebite mena romeka na tuna ye tant to kozala sur Bolanda en ligne oyo kasiko peut-être kazana ba information ya kati comme bango bakuta na bato banani ba décideur politique al mekako yebisa biso soki baza na ba information ya kati papa Yesu. C'est bon moni sur nombre exact oya ba congolais baza na Libye
na évité ceux qui même gouvernement congolais a coopé ça ils ont estimation oyo batu bazo sala pona ba pays nyonso wana oyo batu na bango bazali kuna ce qui est plus important ils a koyeba d'abord ceux qui yemo gouvernement congolais nombre boni oyo ye assez avancé na batu wana pour natango oyo ils ont ambassadeur na Libye ils ont ambassadeur na oya Congo na Libye ndenge balobaki que babengisi ye ye nde mutu fale ya apesa ba information na so pe batinyo so pe ba yebani na ambassade za pe question mususu po bazo kima pe ba situation politique ndenge zali wana ba okino se présenter na ambassade kuna te donc to kwa kopesa ye réponse exacte te na nombre ya batu oyo bazali kuna oyo nyonso to kopesa za estimation mais estimation na biso tamsu bat bakoko django lokola voilà ils ont nombre bato apesio ba oyo bazali kuna mais est-il que bato bazakuna bazali mingi bato baza mingi oyo et comme ça kutsoko tali ba mboka msupe oyo ba rapatrier quelques-uns ya bato na bango ezapé bato nyoso te mais ozomona ke bako estimer ba nombre msusu na ba plus de 3000 c'est vrai na ba plus de 3000 oyo ezosala ke bon pona ba congolais eza mingi ke baza plus de 3000 kuna na irige nazotuna papa Yesu président cause ya likambo yango ya bowumbu ya ya bowumbu ya banoir ya bayindo ezali nini mais wana le photo le belango première cause bien sûr tout ça na négrophobie na monde arabe oyebi ke na histoire ya ba monde arabe esclavagisme de l'homme noir y était mais to le belakango te to s'encadraka surtout na esclavagisme ba européen mais en même temps batunyo so bayebi ke eza déstabilisation et ya Libye parce que c'est vrai négrophobie ezalaki c'est vrai afrophobie ezalaki na époque ya Kadhafi mais tango ba déstabiliser Libye wana nde décentralisation ya décentralisation à pouvoir yaki alors que auparavant Union européenne salaki ba contrat na Kadhafi ko retenir ba africain mais moment oyo ba komi ko sala ba contrat na ba criminel italien ezopesa ba mafia na niveau à Libye donc eza déstabilisation à Libye donc eza résultat ya ba choix géostratégique à Union européenne et puis bien sûr faiblesse à ba président na biso merci kisa wana eza moko ya cause kasi papa Yesu maintenant nazotuna ngo papa Yesu parce que nanga yo ka point de vue na bon papa Yesu ba cause mususu ezokende vraiment musika makasi bakode wana bakose wana ezokende kutu na bato mosusu balobi ezokende na bathéorie moko grave bathéorie contre l'humanité ndeti bakode noir bathéorie oyo bato bakoma bato bazalaki kosala bazalaki kosupporte buumbu ndeti na baempire française soki na nini bakoma ba 1900 donc bakode wana bakose wana ezokende musika na banini ezokende na bathéorie wana oyo ti lelo ezali appliqué oyo ke monde okoto oyo en fait na ba Maghreb na ba arabe nyonso batalelaka biso selo bakode wana de 1 et puis de 2 bakose yango ezokende jusqu'à la Bible bana ya Noé moko azalaki oyo amonaki tata na ye bolumbu ye azalaki enfant maudit bon oyo mosusu bayaki bamonaki tata na bango te bon na eta azalaki me babaluki bakoveri ye bango bazali badescenda ya basémite donc oyo tobengi lelo bandibu na bamindele oyo bazobenga bango mwana ya Noé yango soki ya Abraham soki ya nani kombone moko Jacob bon sikoyo bamindele na basémite bazali bana oyo bazipaki tata na bango sikoyo ba oyo basalaki oyo tata na bango wana lakelaki mabe nde alobaki ba génération na yo nyonso na lakeli bino mabe bokozalaka kaka nini boye yango nde sikoyo ezali cause moko biso sikoyo bayindo tozali bano balakela mabe donc mabe wana elingi oloba poso noir donc bamba ngo na biso parce que tozali poso noir yango wana image wana ekolungwaka jamais l'homme noir souffrira toujours papa Yesu na thèse ba thèse mibale o ya ba code noir oyo ba mindele bakoma kuna sur
bato mwindu na makambo ya Biblia ozomona onde nini oyebi makambo lobi eza makamoko ya mozindo munene oke soki to sosoli yango malamu soki pe so tozweli yango pe conscience tokotika komilela omoni nga ça fait déjà un temps nalinga su komilela te mpona makambo Afrique na baafricain na oyebisa bino lelo bato bayebi oyo tokendeki na bango ça fait quelques années na parlement awa mpona koloba likambo ya Congo autant on akendeki dernière fois ça fait quelques années bayambaki biso na femme moko ya parti ya PFNDA ntango na bandaki koloba na komi na likambo ya ndenge bazoviole basi na este kuna nabetaki liboko na nga na mesa nalelaki bon mpona nini émotion tokoki oloba mais ezalaki oyebi soki se sentir impuissant parce que basi wana biso nde bati fo tokende protéger bango eza responsabilité primaire na biso ozomona ba tamsu ye pe femme ngo wana pe PFNDA comprenait te pourquoi nabetaki liboko na mesa nalelaki bon mais ezalaki parce que namonaki ke il fallait nabundisa bacriminel oyo bazosala bango ndenge wana tokoki otikala mingi mpo tolobaka kaka ke c'est l'autre là bango baza na mabe na bango basali ndenge wana biso sikoyo tofandi tondima bakode na bango wana si tu acceptes ça ekozala na effet sur yo likama bakode yo kosala mpe bakode contre bango te ezalaka soki olingi mpona nini nafandela bakode wana basalaki yango bazosalela mais etali bango parce que nakoyebisa yo tango l'homme blanc est arrivé na Congo na bato na ye tango akomi bato ya bandundu oyo bamonaki ye oyebi so balobaki nini te eza te mpo oza moto abandundu eza bon wana mpe na nango na livre na ndako eza imo mundele moto akomi yango nazokosela bango makambo te bato abandundu balobaki botala barevenant bango baye donc parce que na culture na bango donc na culture na biso ezali na sens positif to négatif yoka na sisa koloba te ntango mosusu okoyeba sikoyo so ezali positif to négatif na culture na biso donc na culture na bango kuna na bandundu ekolo wana mutu soki akufi to bayebi ke mutu oyo aza vivant oyo aza normal aza mutu mwindu po bamonaka na mutu poso mundele te ezalaki première fois nde babengeli bango barevenant parce que bayebi na culture na bango mutu soki akufi tango ayaka loko elima nani tolobaka na bamilongo na biso elima revenant ayaka sikoyo pembe ndenge wana ozomona bon sikoyo yo koloba nga makambo ba code noir nga ekodire nga eloko te parce nga nayebi ke soki mpe totali na bamentalité na biso na banini na biso so tolingi biso surtout to appliquer yango oyo akomona mutu aza te donc mutu nga na komona aza mutu aza kaka akokani na ngai donc bon soki bango bazosala ndenge wana eza bato oyo baza na kibomoto te parce que na fond na bango eza na bascientifique oyo baza mindele oyo basi balakisa bango babeke non mutu aza mutu balakisi bango kutu apartir ya ba-DNA l'Afrique berceau de l'humanité na ba-ADN ke bango kutu mindele comment nanu yo koexplike ke un blanc afandi na plateau ya télévision ya monene ya France azoloba ke mundele auti epa mutu mwindu mais bon akomi suki pete poso pembe po ndenge aye kofanda na poto biso ofanda na poto bambula boni toboti banda na poto ndana ngo azobima pembe na suki pete soit na bane soit za problème à évolution et puis thèse ya évolution wana eza pe na cadre raciste parce que balingi koloba ke ozalaka nde mwindu et puis final ozalaka balobi ke ozali mutu mwindu je te fouette je te tape na cheo a genou oko continuer na komaki texte yango ezela bon wana eza eloko mutu asali parce que eza makambo eye na katikati ya vie ya mutu et puis donc yango balobi papa yesu etaleli na bango échange te ezala kaka boy yoka solution kozani papa yoka te mais otuninga makambo tuni pene ya bible na nalobi te sikoyo ozokende nga na solution bon inquiétude na yo na répondre nango nano oyebi Australie banani baza na Australie kuna banani bakolo Australie bandi banani ba indien
baza posoni aboriginal baza banoir eza banoir oyo bautaki na Afrique eza te babotama babimela kuna na Australie oyebi ti lelo nanu bapesi bato réponse crédible te ndenge nini banoir wana balongwe na Afrique bake kose retrouver kuna na Australie ozomona donc faut pas tozwa makambo parce que mundela ye alobi boye nde tozwi peza ndenge wana bango bazosala biloko na bango bazosala mpona kokomisa bato bazoba mpo badomine wana toyebi yango mais likambo oyo ya Bible nde eza l'un des moyens oyo baza koutilize mpona basala ndenge wana parce que na code noir na bango wana elingaki kotouche banoir te mpo bazala faible bango balingaki basala yango ya ndenge noir mpe alingaki amona alingaki mpe ale ariposte elingi ezalaka bitumba siko mpo batia yo noir ozala faible mpo accepte oyo nyonso bango bazosala nde bayeli Bible siko yo lobi tata wana oyo abotaki ye tata yango aboti moto mwindo aboti mondebu aboti mondele yebisa ngai abotaki bango na basi ya okesena balobi ke mwana oyo abilakeli mabe eza oyo ya noir te wana olobi nakokoma wana me nalingi oyebi liboso na mpo yo lingi nga naloba soki eza ndenge wana te kasi avant naloba soki eza ndenge wana il faut comprendre situation il faut na comprendre situation est-ce que aza mwana na ye aza mwana na ye te donc abotaki bana wana misatu ya barasi ya kokesena na mama moko na bamama mibale to na bamama misatu pe ya barasi nini kasi pona ye moko na tatango azaki race nini et puis en même temps kuna balobi te ke bakamba barasi kuna balobi ke lisolo oyo ya Bible bango baaplika yango na bato mwindo donc sûrement ndenge bato mwindo bakoka kosorganize te bakoka ni c'est pour cela il faut yeba nani asali livre wana wana de question justement bango balobi ke bato wana balobi ke bon omoni nde biso toza na kalisolo na biso boye toza na kalikele mbana biso boye tosalaka mwa lisolo na biso yango tolelaka sikoyo balobi ke sûrement bato nde tomona bango boye bango bato ifo bazala bana buumbo oyo baoyo banoir oyo mais Yannick wana toza na terme nango eza ngo négrophobie eza problème arabique te eza problème pe ya baeuropéen même banoir pe baza na haine contre la peau noire toyebi au moment oyo koyeba ke wana eza volume mosusu koyeba siko na kati ya famille baproblème ezalaka bamindele mpe baza na haine contre bango donc tala Russie makambo azosala eza bafrère africaine bamalien au moment oyo ndenge tozoloba bazovendre bafrère na bazovendre congolais bazovendre eza partout eza na basivilisation nyonso baculture nyonso banini batipa bacouche de peau nyonso bamindele kote oyo bazobundisa baris bato baza kaka lokola bango donc eza partout mais na likambo ya Bible omoni ozosan sortir te mpo nopesa en réponse soki tatango ya bango azalaki race nini e soki abota bango na bamama ndenge ye azalaki ne mundele yo yebi ndenge bakomi na Bible kasi liloba bango ya bango religion ya bango Jésus mpe azalaki mundele toyebi te religion na ntango eza ya bango eza ya bajuif parce que ntango wana Jésus ayaki nanu te bajuif soki totali bango baza bablond na basuki ya bleu te origine na bango na batango wana nyonso na kala esali ndenge nini abota mundele oyo aza mundele ndenge aza lelo mama ya mundele wana azalaki mundele aboti arabe mama ne azalaki aboti su mutu mwindu mama na ye azalaki mutu mwindu donc omoni déjà que na ntango ezotenir te baréponse eza na baquestion wana te nayebisi yo ke eza histoire ya lokuta etikala jamais kosalama et puis pour ceux qui salamaki ba réponse à ma question et puis siko même basali yango kaka ndengo lobine basali ba code noir eza mutu a commis yango pour na luka manipuler ba population et puis papa alors Bible wana il faut tika otanga ngo bon et so otanga ngo et puis papa yesu mutango ake musikate mutu azobeta lisolo wana ye mutango alobi ke bon musuni ya ngombe ya mwindo azalaka vrai ou faux vrai ngombe ya chocolat azalaka vrai ou faux vrai mais baza ba couleur différent est-ce que so ole musuni ya ngombe ya noir ole na musuni ya ngombe ya chocolat ko bageno o eza comme aza ngomba no oyo eza ngombe te ou soit comme aza ngomba chocolat yende ngombe musuni ane oza différent ezaka musuni mais wana appelle c'est vraie explication et puis albike donc mutuana albike race ezarate race eza illusion mais wana toyebi yango déjà race eza yango siko albike ye pa koti na logique papa yeso albike ezali kelemba pona tolia biso sikoyo siko eloko siko batunaki ye yango nga pena na tuna papa yesu po ya lobaki déjà basoso na ye
papa yesu sikoyo papa yesu basolution pene kozala nini vraiment Afrique vraiment yango poso oyo basolution mpona situation ndenge bazosala banoir boye te omoni solution eza mon côté oke moto akoya alobi solution eza basali boye bato bana ndako balingi bayokaka même papa yesu oyebisa bango eloko moko ya apaiser bango ke en tout cas bato bazokanisa mpe na basolution eza ata moko to mibale. Avant tout na question wana il faut yeba pona nini bagene wana baza na Libye. Première chose balingi koya na Europe. C'est la question eza est-ce que eza droit na bango est-ce que toko juger bango nga na juger bango te toko juger soit ndenge na lobby ba président africain oyo bazo déstabiliser pays na bango ba premier criminel terroriste ya monde oyo toko juger pe ba terroriste ya Union européenne oyo ezo sala ba contrat na ba régime malafide comme kasi nga nazo kota na idée na yo wana nazo lobela yani yango ya terrorisme ya kobebisa esimbaka kaka na Afrique avant to yeba donc ba jeune oyo balingi koya na Europe pona nini parce que balingi opportunité pokuna bazozwa ngo te pona ba contrat bakabo yo lobi nga siko question na ngai pa na yo kisa ezali bo avant tozonge pa ave ba contrat ngo mafia ngo esimbaka kaka na Afrique pona nini mais wana comme na niveau mondial il faut ça l'analyse géostratégique mais bien sûr na obi déjà que eza négrophobie dans anglais balobaka they don't give a damn about black people wana ne réalité question nga ezali mais en même temps esimbaka kaka na Afrique ezo simba Yannick eza pe explication économique ozomona donc toza na mbongo te tozo contribuer le côté wana nde balobaka donc c'est pour cela bazana posa ya mutu dans niveau Afrique tozana batu comme Achille Mbembe balobi que l'homme noir n'aura jamais la stabilité tant que l'Afrique ne se développe pas économiquement donc ndenge bazota l'Afrique comme un continent sous-développé wana nde eko contribuer na négrophobie wana tozolobela mais question est-ce que ba jeune wana bazana droit ya koya na Europe selon nga bazana droit mais parce que nga problème nanga zo répondre na question nanga te parce que Cuba za na même situation mais Cuba ba telema ti lelo ba koka bango mais pourquoi est-ce que na Afrique simba kaka soki ba ye il faut simba pourquoi simba kaka montako ba ke Cuba est pays pauvre yango bango ba telema me bazana nini baliaka te bona bo Afrique pe bango ba telema te bandimaka mais baza pe pauvre. Donc pourquoi si qu'on a Afrique et simba kaka ba théorie ba nini ba et simba kaka papa yesu pourquoi en Afrique il faut simba kaka ba salimo manigance ba ke ba kutani kuna pa to chabo pa na Afrique simbi et bon soko landa ki bien réponse na pesa maki déjà ton alobaki tika otanga bible donc c'est une indoctrination. Oui. Il y a seulement la Sabine. Pour au moins exemple à Congo, ils allaient au moins ce balobi que mutu mwindu ba tela yi secret na babuku alinga kotanga te yango wana za ignorant. Bon papa sondeni atanga ra Bible. Te yoka voilà. Wana ndazo yebisa. Kasine on a joué ça. Bon alobi na babuku. Babuku. Mais ça pluriel. Babuku moko. Buku moko. Parce que eza pe na buku bakoma ndenge mundela zwa Congo. Ayaki akutaki mbanza Congo kuna ezalaki très bien organisé comme royaume. Bon roi na bango azaki makasi makamnus administration ezaki makasi oyo bango bakoma nango lelo tozaki nango kala wana bakoka kite po ba déstabiliser bakoka kite po bazwa baumbu bakoka kite po ba piller et stratégie basalaki po ba gagner ezaki bible ezaki christianisme tango roi wana fukami andimi abongoli motema nde balobaka na ba portugais akomi chrétien ba baptisé ba na bango mo minde bakomi mukolo misère bandaki yango wana ozomona yo soko zotu na ngai po na ngai na yebi réponse ça po oyebiko mutu na mutu oyebi nde balobaka believing na néerlandais oyebi mutu na mutu azako erfaren situation na mokili na niveau na ye na niveau communautaire na niveau ya pays na niveau mondial il y a de noirs oyo nga na yebi pe na mi yebi makambo zolo ba wana itushaka bango te parce que baza mentalement voilà. Protégé voilà même likambo oyo au lobby il y a négrophobie il y a développement pour la économie non mais neti racisme parce que nga soki mutu a discriminer ngai yende mutu aza faible donc ça problème psychique na voilà
elongo eza très important papa yesu continue onani ye mutu aza faible ezanga te donc bamindele ils se sont sentis faibles bazalaki na eloko te toyebi ti lelo bapiaka kuna na Afrique bango mo pe bayebi yango ezali mpona survie na bango yango badevelopa bathéorie wana mpo basala ndenge wana mpo bapie epe bazokosa Afrique eza pauvre te économie na Afrique eza malamu naza na tata moko nalandaki ye aza africain noir apesi ya ye théorie alobi a démontré alobi baklasse oyo bamemeli biso na mindele kuna yango mute ekomisi biso sous-développé alobi tozwa bajeune soki mwana atanga école primaire secondaire na université asilisi azwi mosala te eloko te ti aki okufa aproduire te baklasse wana atanga eservir ye pene eloko te or soki atravaillaki ndenge ezalaki na bamboka na biso na nécessité ya mboka na ye alobi atangi quantité ya production ya maïs mwana na alinga asala ntango alinga akoma na age ya 6 école primaire na age ya 6 école secondaire atangi production ya maïs wana na ntango asisi université atangi production ya maïs wana ozomona donc africain il faut bando raisonner ndenge mosusu tika ko raisonner na ba korecopier oyo batieli yo na européen parce que on ezomema yo na direction ya lingi okende il faut ko raisonner ndenge il faut toyeba ke toza libre liberté wana ezobana mutu na yo soko ozomitia esclave ozosenga maître na onda libéré yo alors Yannick soko satandaki lelo ngai na bandolela lela wa pona senga baya ko libérer biso tukana tuna question s'il vous plaît pona dossier oyo question ko s'adapter ko recopier au mususu alobi ko zwa religion na ye même langue na ye to lobaka français na ebi que François Macron azalaki na Burkina Faso Emmanuel Macron alobi que la français ce n'est pas de France mais alobi que il faut utiliser français et pona eza pena yo ndenge oza africain eza problème te donc batu mususu balobaka mais malgré que religion oyo malgré que langue oyo eza na biso te originellement eza possible to utiliser yango na sens positif. Par exemple balobaka ke église eza pe na ba point positif, par exemple organisation ya société pe ko partager ba valeur morale. Comment okolobela critique wana na kolobango eza ridicule. Eza onzi. Parce que toali na ba valeur na biso moko oyo bango ba du ba bomi yango po ba pesa biso ndenge nini okozwa ba valeur na religion eza ya yote. Eza eloko ba juif ba kombo ba koko eza kuna na Bible eza ya ba juif. Ba kombo ba mboka eza ya Israël. Bon mundele mutu ayesiko kopesa biso yango. Ndenge ngana ko se retrouver kuna na kati moral nini ngana kozwa kuna moni tata moko boya aboti bana misato ya barasa ko kesena race na yebanité race ba maman ne yebanité. Est-ce que on peut retrouver ça en Afrique? Est-ce que ça a le côté positif? Même ceux qui polygamie en Afrique. Beaucoup d'eloko andenge en Afrique. Attends na polygamie. Na sens pur. Na sens pur. Ba place batu ba uti ezoye banate, mais kaka malédiction des zoye bané pas ya mwana moko. Ozo monate que il y a pas de morale. C'est pas applicable. Na église wana oyo bayana ngo na Bible. Je préfère encore natala na ngata msu makamba ba hindu. Hein oyo ezana moi pesa ni na ko apprendre mingi kuna pona ba vertu. Ozomona pona ba vertu. Parce que eza pe proche na oyo Afrique et en fait de compte kotindanga kaka na oyo Afrique yango moko. Mais to tangi Bible to koli na kata. Donc la vrai esprit il fallait pe bisoto développer modèle na biso. Mais wana esi kufi. Parce que il faut développer un parce que faut développer. Ma kam papa yeso ba azana raison. Mutu wana akesu supona sukisa alobike mais bache bande kunanga ba africain na kati ya Biblia yango ba komeli bino l'homme donc comme bobima ki na bosali lisumu bobimi na jardin d'Éden ba komeli bino l'homme mangera par la chair de son fond moi ça ko bota avec pasi ya libomu na ye mais bino sikoyo boke nzambe mutalobeli bino tu mangeras par la chair de ton fond bon yo ko kende ko senga na église nzamba peso biloko ko lia peso visa peso bana alors que ba biso que par la chair de ton fond ça veut dire que nzamba pesa ka susuté na ba théorie wana nzambe Dieu ne donne pas pour na ko saline ne loko via zo ba donc tokoki jamais ko appliquer yango tant que ezali na ba contradiction na ba biloko bongo. Merci papa Yesu. Mais Yannick faut signaler que wana ndeza ki point nga que ozana relation entre
déstabilisation ya bamboka na biso na oyo tozomona na Libye mama. Effectivement. Pouvoir aux hommes mboka na biso jouer rôle monene pour la souffrance ya peuple na Libye kuna. Voilà. Papa est sous clôturé. Merci mingi na balandi radio Lisanga o nga zaki nango yangwana Yannick aux 5 secondes pour na opesa pe mbote na kisa. Na pesi bino mbote tokutani la fois prochaine, ciao. Merci beaucoup toko développer ngo. Koko na biso ya kala